Ba bonjour, ba bonsoir, ça dépend ya air kolanda bino bandeko na biso, bolandaka biso na ba chaîne na biso. Oyo eza chaîne na bino Mimi Selunga bandeko, tolamuki na ntongo. Tomoni YouTube epeli moto, bato nyonso kolela, photo ya ndeko na biso ezo circuler partout. Ndeko na biso na kombo ya Angelica, ndenge kaka ye moko azali komibenga madame. Bandeko ngai nakutana na chaîne ya ndeko oyo kaka ndenge bazali kosala ba live na bango. Serimo bafingaki ye makasi na ndenge pe namonaki ekoma kokweya na chaîne na nga. Nalandaki eumeli vraiment mingi te na ndenge lelo na ye komona ndeko atiki biso. Vraiment epesi pasi pe mawa, epesi pasi makasi vraiment ezosala bien te. Sango ya ndeko na biso epesi pasi. Na bato boyebi ye na kanisa bolandi bozomona bino moko ndeko akendaki kobota. Oyo pe boyebi ye te nameka kopesa bino mo explication ya moke, aza ndeko na biso youtubers. Basalaka ba émission akufaki ipari azalaki na zemi. Akotaki soki 2 jours na hôpital. Bamiso baoloba bakufi lelo na ntongo, me miso baoloba bakufaki lobi na butu a partir ba 21h. Akendaki kobota balobi abotaki na césarienne na ndenge mwana babimisaki mwana ye mama asalaki hémorragie na hôpital moko songolo esika abotaka. Na nde bamemaki ye na hôpital ya mama yemo ake kokufa kuna. Bandeko totali bachaîne ya bandeko na biso bazolela vraiment makasi. Meme biso nyonso na bandako magenga nazali kolanda ndeko na biso oyo te, me epesi nga pasi makasi. Esali pasi vraiment pasi. Akendaki kobota o premier mwana te, mais 7e mwana na ye ndeko amesana kobota ka nde biso nyonso tobotaka, oboti na yo zongi, oboti na yo zongi. Mais 7e mwana oyo nde mwana tikali mama akufi. Maloba ezolobama ebele, makambo ezolobama ebele, faute ya ba docteur. YouTube bandoki azali na problème na batu, toyebi kaka ba chaîne ebele moko na moko ayebi biti akotela na YouTube bandeko. Ba chaîne ebele bafingaka na bango, balobelaka makambo na bango sans limite. Moko na moko ayebi nini akotela, nde yango wana bato mosusu bazoloba afongolaki ba porte ye moko bakofinga banini. Mais elo moko nalingi naloba na bandeko vraiment tosolola. Bon, liwa eza liwa. Biso nyonso tokokufa, tokotika mokili oyo, mais tokokufa tokotika mokili oyo oui. Mais tokeba mokili eza ya biso te. Kande baloba moto soki sa kufi bolela ye na bolamu. Nga pe na ye awa te pona koloba mabe ya ndeko na biso, mezaka pona kosala réflexion parce que ezolobama meme na ba proche na ye moko bazolela, bazoloba yango bapekisaki ye rando, bazali kopekisa ndeko na biso rando, mais azali koyoka te, alobaki soki aboti na ye akotika. Vraiment nakangi mwa place wana, yango esalinga na meka koloba mwa moke, etake collègue, etake youtubers, mage moko na moko azosala makambo na ye. Nga aza na domaine ya conseil, ya mwa évangélisation. Bandeko na nga o ngai esali ke na ya osala émission oyo kopesa na ba condoléances na famille
na baninga nyonso ba youtubers parce que ezwi ndeko azalaki ndeko na biso nyonso asili kotika biso liwa eza eloko moko mabe makasi elobaka te elakaka te ntango eyaka etake molobeli etake mopesi conseil yango wana conseil nanga vraiment nalingaki nalekisa yango na nzela ya bandeko oyo nyonso bokolanda émission nanga Mimi Selunga bandeko nanga mokili eza ya biso te totambola na bokebi nyonso ndenge frère Patrice aloba tokeba mokili eza ya biso te tozomona lelo melobi toyebi te tokomi na ntango moko ya mabe bandeko tomilengela makasi tomilengela mokili eza so malamu te tokomi komona makambo oyo tomona te basini oyo Bible eloba yango tomoni ekomi kokokisama tomilengele bandeko na ngai vie eza mokuse makasi vie eza mokuse vraiment makasi na vie oyo mutu moko akotikala libanga aza te na baoyo basalaka mabe na baoyo basalaka malamu biso nyonso tokokufa mutu akotikala libanga aza te nalandi batémoignage ya bandeko bachaîne ya minene ndenge bazolela vraiment ndeko bazali kosola na ye bazwaki opportunité basolaka mingi baleli mpona kosite bakombo ya bandeko te baleli vraiment makasi bazolela ke bazali kopekisa ndeko abima na rando bango kutu bayebaki te kazalaka na zemi ya 2 jours ndeko auti koyebisa bango ke kutu nde nazalaka boye naza na zemi ah bon oza na zemi wi ti osaka bemission wana wi na zemi bapekisaki asaka bemission wana te alobaki soki aboti na ye akoluka bemission ya bajare moko mosusu asala siko bandeko eloko nga na simbi na bokebi vraiment yango na ye koalerte mutu moko na ndenge ya mabe te parce que biso batu tellement tozaka ba hypocrite soki mutu akufi tokomisika mutu malamu tolobela so mabe ya mutu te wi liwa eza choc liwa eza choquant liwa esalaka pasi toye pe wana te me eloka ya moke toloba oyo eza verité oyo eza réalité ezali koleka bandeko ndeko na biso ayebaki ndeko na biso ayebaki ke akobota na ye ndenge amesana kobota mwana liboso ya mibale ti 7e oyo na biso atodea tobota mwana liboso ya mibale ya misato 5e 4e bakoma na bango lokwa okeka opusi pa moi me mwana ka nde babeyaka na ndenge na ye ekomela mpe babiso mosusu oboti mwana liboso ya mibale ya misato kitoko problème te obota ya 4e boye eyeli oyo baproblème donc ezaka ministère ya Nzambe eloko oyo esali ke ngai naya koloba na bandeko ezake eloko mo tokoki kosala lelo toloba te ke tokosala yango lobi soko olingi osala bolamu olingi otika mpe mabe tika yango lelo ntango yo moko otutisami motema vraiment etutisami elobi ke non natika mabe oyo nde kotika tika eloko moko boye meme wale kosala soki interpele yo elobi ke te motema moko ezoyebisa yo tika obie ndeko moko aye koteya ya lobi ndeko Mimi tika eloko eza malamu te fo totikaka to aretaka totiki vraiment parce que soki olobi te na kotika ngo okala te lobi oyebi te lobi okolala okolamuka lobi eza ya Nzambe esalinga pasi koyoka ba témoignage ndeko alobaki soka après kobota na ye po siko azobima te yango azali kosala bemission ya baja wana nde bafingaka na bango me siko liwa eyeli ndeko na biso ayebaki pe te ayebekaki kobota kozonga eske ndeko na biso baproblème oyo azalaki nango na bandeko babongisaki bazwaki temps ya kobongisa na baoyo batikali na baproblème ya ndeko eske bazwaki temps ya kobongisa eske bazwaki temps ya kosenga Nzambe pardon ya kosenga bolimbisi Nzambe alimbisa nayebi te yango bandeko Bible eyebisi biso lobi eza ya Nzambe eloko oyo olingaki osala yango lelo sala yango lelo kozela lobi te parce que lobi eza ya biso te
lobi ezalaka ya biso te vraiment liwa ya ndeko na biso ezopesa pasi motema pasi kotala bana ya mike atiki bandeko na ngai esika mama boti 7 bana seke aza nao na bana ya mike 6e 5e 4e bakozala pena mike makasi ye aza femme battante ndenge nga mo mpe nalandeli bemission na ye ndenge azali kolobela makambo na ye azalaki na bamakambo na ye bambongo na ye me lelo ndeko na biso aza liso te bana wana toboyi te aza na bandeko aza na mama me mama aza kaka mama moboti azalaka kaka moboti ye moko aboti bana na ye ndenge obokolela bana na ye vi ya bana echange ekochange totalement bandeko na ngai ya YouTube tobanga nzambe YouTube ekotikala YouTube ekoleka nango kasi liloba na nzambe ekoleka te liloba na nzambe ekoleka te tokeba na succès kaka mpona kofinga kolobanaka mabe yango wana nde tozoyebana soki ofingi tokoyebana te bandeko tokeba YouTube etikali me ndeko akei YouTube etikali bato nyonso bazali na bango na kofinga na banini batikali me ndeko akei sikoyo ndeko ozoyoka ngai oyo okoloba nini ketali yo te etali ye moto akufi okoluka barezo ebele non baliwa ya banenga ifo elobelaka biso liloba eloko peut-être tokomona ke ndeko akufi mpo ye masumu elekaki me non ntango mosusu mpe nzambe atiaki ye na se ya ntango oyo na ntango na ye ekoki akei yo soko oloba obenga na kolobaki akufi mpo na mabe na bango tokoki koloba yango ekoki mpe koarrive ndenge biso toza bato tolobaka me ndeko ntango tozoloba bongo biso moko mpe toyeba ke zolo etali na se biso moko mpe toyeba ke toza bato bandeko 2022 oyo eza mabe ezokee kitoko te komona kaka teke ndeko YouTube oyo eza na makambo ebele YouTube oyo bandeko wana bande kofingana kolobana mabe bazaki na baproblème yo mpe quelque part oza na ona chaîne ya YouTube te oza na yo mpe YouTubeuse te me quelque part oza mpe na baproblème oyo ezangisaka kimia oyo ozwanaka na bato oyo kosalaka elobi mpe ntango mosusu otiki mokili oyo na ndenge moko ya mabe yango oyo temps ya kose repentir yango oyo temps ya kotia maboko na mutu ya koraisonne nini oyo tokoki kobongisa meme na butu ya lelo ndeko eza retard te meme okomise na r nini 0 r ndeko na nga sisa azobenga moto ozalaki nde na problème bongisa soki oyebi ke osala moto mabe me soki oyebi osala na moto mabe te baproblème ezangaka te na mokili eza mpe na bato mosusu bayina kaka yo boye yo oyebi koza na problème na bango te le plus important eza ke ozala na problème te na motema ogarde bato na mitema te na ndenge ya mabe me soki oza na problème koluka kosisa baproblème na bato mpo mokili oyo bandeko na ngai eyeke mabe makasi toyeba kolimbisa tozalaka bato te ke nga soki nazwi likambo nalimbisaka te na pardonaka te nga rando natika te bandeko na ngai liwa ezoloba te mabele mokonzi mabele emelaka elobaka te mabele liaka elobaka te toniataka ye tobwakelaka esoyi me ye soki alobi ntango ekoki okota okokota tokeba bandeko epesi mpasi makasi liwa ya ndeko na biso azali komibenga madame Angelica mpo ozala madame fo ozala Angelica vraiment epesi mpasi na mawa na comprendre mpe na comprena mpe nayebi yango deja lelo so nayebi ke mokili eza vraiment ya nzambe meme
bato bazosala bato mabe makasi na mokili oyo bakonzi banini baomona mokili oyo eza ya bango eza pe na mokolo oyo bakotika kaka mokili oyo paske mokili oyo eza ya Nzambe. Bandeko tokeba totambola malamu kogarde moto na motema te oprisonne moto na motema na yo olingaka kolimbisa te po yo olimbisaka te Nzambe na likolo pe akolimbisa yo te. Toyeba yango kelobi eza ya biso te tokolalaka ta mosusu mpo olamuki te. Bandeko tokendaka wapi esika tokendaka toyebaka te. Esika tokendaka toyebaka te. Toyebaka te esika tokendaka bandeko na ngai. Paske nzela eza molai. Esika oyo tokendaka toyebaka yango te. Tomilengele bandeko tango eza moke makasi tomilengele. Oh, epesi pasi makasi. Vraiment bato baleli me kolela ya bato ekozala malamu. Kolela avec réflexion. Kolela ya bato ezalaka te ke tozolela na sentiment ndeko na biso akufi. Tango tozolela tozala pe na toyeba ko reflecte pe malamu. Tosala réflexion ya malamu kotika mabe po ndeko na biso akufi yeta bandi liwa ye pe takangi liwa. Biso pe tokolanda po eza pe na bato se bakenda liboso na ye. O pe lobi bakende bazali. Toyeba kolengela tango kosenga bolimbisi kosambela Nzambe kozonga na makolo ya Nzambe. Paske bemission o pe tozosala YouTube oyo pe masumu eza ebele. Mutu mususu ozwana no problème te. Kaka na kati ya YouTube bozwani ba problème soki oza maele te. Na quartier oza na binemi te. Na église oza na binemi te. Me na kati ya YouTube okoti musala oye kokoma na binemi. Tozomona ngo batu ndenge bazosala na eza pe eloko moko oyo ba YouTubers ebele. Il faut eteya. Eteya biso. Eteya. Rando pona nini. Koswana pona nini. Kofinga na pona nini. Komilaksa pona nini. Kolobake yo leki batu pona nini. Etake liwande eleki biso. Mutu moko te liwa ebetela porti. Ayebisa liwa zonga lobi. Ngai lelo na okete azate. Nyonso wana pona nini tosalaka yango. Tosalaka nyonso wana pona nini bandeko. Toyaki neloko te tokozonga neloko te. Tozoboma na pona nini tozofinga na pona nini tozosala na mabe pona nini. Bandeko ebele bazolela balobi YouTube eza mabe. YouTube nde eliendeko na biso batu baza banui. Eza pe koki pe kozala bongo ekoki pe kozala bongo te. Ekoki pe kozala pe bongo. Likambo ezalaki etake porte pe kuti ba porte nyonso polele fongwama. Diable pe akoti pe. Paske bandeko toyebe eloko moko. Soki diable akuti ba porte ya kokangama. Azaka na accès ya kokota te. Metake diable akuti ba porte fongwama. Yo moko prière mukie kofinga. Ofinga ki pe na moi obe lobi na ba live oke kobota. Tango Nzambe ayangaki abundela yo etake ba porte na yo ezaki polele okomona pe mabe ekomi bandeko tobanga Nzambe. Na mokili oyo mutu aza plus fort koleka Nzambe aza te. Ozala na ba mbongo, ozala na ba mituko, mbongo esombaka liwa te, mbongo esalaka mutu eloko te. Mituka tokuta yango tokotika yango. Tozala humble. Tozala na se ya makolo ya Nzambe bandeko. Totika kofongola ba porte pamba pamba. Liwa ya ndeko na biso ekoki kozala ndenge bandeko bozolela wana. Kompe kozala nango volonté ya Nzambe. Esalamaki ye moko akanaki mutu na mutu. Paske pa Nzambe ndenge tolobaka liwa oyo eza ya Nzambe te. Pa Nzambe etala Nzambe te. Mutu kaka nyonso ke okokufa meme na mai, meme na moto, meme soki wapi, meme na accident, kombo nango eza liwa. Mais le problème eza ke
ekuti yo na position nini. Position nini liwa ya mai, ya moto, ya kubota, ya nini accident. Eza kaka liwa, ebengami liwa ya maladi liwa, ya briske liwa, me ekuti yo na position nini. Yango Bible lobi to milengele, to bongama moins d'erreur kaka ya distraction, liwa ekoti ezwi. Okoza so na tante loba nzambe nake ezonga na nasenga ndeko pardon, nzambe ezela na zonga na sala boy, okozonga te. Yango soki ezwi. Soki ezwi, yango ezwaka ekei na mutu mbala moko, esengaka teke na zonga na kende kobongisa. Non. Bandeko, to milengele, tango eza mabe, tango ezobelema. To milengele bandeko na ngai, lelo eza ya ndeko Angelica, lobi kozala ya mutu mosusu. Tozwango blagi te, tozwango koseka te, lobi ndeko kokundama, bamisu bokozongela balive ya kofinga, bokobosa na kelelo bozolela, pasi. Tokeba bandeko, tokeba. Mokili eza so malamu te. Totambola na bokebi, nzambe asunga libota ya ndeko na biso, mama na biso Angelica. Nzambe amona bebe wana abokola ye moko, nzambe abokola bebe wana, ye moko nzambe aprotege bebe wana oyo mama na biso atiki. Eza pasi, eza vraiment pasi. Bebe ya moke akuta mama te, aomela libela mama te, eza pasi. Nzambe kaka bomba bana nyonso abatela libota na ye. Mes condoléances na famille youtubeuse mobimba, vraiment esali pasi. Merci beaucoup la famille.